Andignon soit des shows d'Enar TV. Merci Naba Obalandi des shows d'Enar TV. Soko Talinga Mbalboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au Talaba réalité. Tu es na sujet moko ya kokamwa. Papa alali mwana ya 3 ans a pasolier akimi. Alali ndenge ni zala branché na pesa au détail. Na kolinga vana peso ba détail na kolinga na chela yo ba audio. Pour comprendre ndenge nini maman azolela mwana na ye, mais problème o eza sérieux niveau papa oyo a panzi mwana mwasi. Non, ça c'est la sorcellerie pire. C'est-à-dire mwana za na 3 ans, mwana za na 3 ans, mwana muke ya 3 ans na papa mobali ya mama asui mwana ya mwasi na ye ya 3 ans, asui mwana wana a pasolier akimi na minute o bazoluka papa akimi. Mais na kolinga vana peso ba détail zela na tia ba audio oyo ka scandale ni neza par rapport ya problème ya mwana o mobali a BBC. Video ya mwana o moyena chela yo ezate. Video ya mwana moyena chela yo ezate za video moko très choc. Soki na tia ngo tali o piqué crise au kufi. Voilà pourquoi moi na tchelo vidéo ya boizate puis vidéo ya boiso na tiango a na chaîne et là ça coûte YouTube au kangango. Voilà la raison à laquelle na tche vidéo te mena kolinga na tchelo ba audio après na peso ba détail oyo kamakamni ezole kana katia. Eza scandale natali vidéo oyo nga moko na comprena ki bien te meta on a ko landa ba audio nango ya ndingi na vandi na kitiawa na tangisi ma ya misu et salinga passe na mutema pourquoi kokoma tina degré ya boy. Moi na 3 ans. Maintenant, lingana chelo na ba audio et bongo to zonga na ba détail na meka ko expliquer o makamni esalami na katia. Yoka audio oyo. Akobonga te yaya, akobonga te vina e mobimba. Yaya, akobonga te nzamba za. Nzamba kosa kata zali yaya. Yo mona kate mibali mibaza kobona. Oh pardon. Takobona kimi mwasi, mwasa tie ko bondela nzambe wana. Nzamba akobonga te yaya, akobonga te vina e mobimba. Yaya, akobonga te nzamba za. Nzamba kosa kata zali yaya. Yo mona kate mibali mibaza kobona kimi mwasi, mwasa tie ko bondela nzambe wana. Nzamba za nzamba kosa kate. Tangu mama bondela, tangu mama lobaka nzamba yokaka. Akobonga te vina e mobimba. Ndenga tia kokota na sama bele. Akobonga te. Mama na yo okoko sala mwana na boete tufia mama na yo poni ko misama suma ero yo yo tata o sali bo tufia mama na yo nanu mama likata wana na makunza wana poni ko lukabasa ndumba te ba olala bango ozoki ko lala mwana mke mwana 3 ans pona nini vino moza modi no za wana eloko lala eba ko tele masute e ko lala libela tioko temola ko lekana ba internet ndeko sali ba kambora o sali ba kambwana ndeko ko le ko senga ba pardon to sengi pardon vino eza modi oza na malédiction génération no mobimba oza modi o ko sanga na mama te nzota me komi loko la viande na posa musune sininga imona bibi musuni na se pona nini yo papa liko lala bato likatano munene wana ongo kotsa ngo mwana oh nini ngo boye nini boye le sabato tout mitema ba mama boye ole le sabato mama boye pona no le sabato mama ongo le sabato mama pona nini pona ko sabato mama basi bele basi baze bele papa o mona ki bango te kaka mwana na sentiment ni ko na mwana wana sentiment ni ko sala yo oyo kala mwana no za modi mama na yo oza molili katano wana eba ko telema sute ngana lobi yango e ko telema sute na zana maloba na pouvoir parce que na zana maloba ko loba pe na zana pouvoir ya ko loba po etaki mama na zana pe na maloba ko maudire yo na makambo yo sale etaki mama ozo mo etaki mama na zo maudire yo vino mobimbo za maudit oza maudit na tiso oza ikela mwa nzambe ta sala be sata ta sala na ndimite nzambe ta sala yo eza sata ta sala yo asala yo nzambe na ndimite poni ko sala ba mama passe boy apesi mois de mars poni ko sala boy oh voilà ba audio ezali na on continue ba audio na ngana yebisa oka que je m'excuse par rapport ya ba mot maman à tenir eza ba audio e ndengo wana moi je m'excuse par rapport à ba mot à tenir mais sauf que moi aussi je comprends aza déjà sous choc il y a vidéo na zolo bano ya mwana ndenge ba bebsi mwana ya 3 ans. Ce qui n'a talisio vidéo wana tantôt maman ya fingité.
Maman ndenga oloba boya fingite. Soki na lakisi yo video wana. Maman ndenga bimisi ba moya makasi wana. Ya lobi eloko te. Afingite. Parce que ngamo autant on a tali vidéo wana. Non. Je me suis dit non. Pas jusque là. Je me suis dit non. C'est-à-dire on a un gars qui n'a s'excusé mon cœur na ba terme maman abimisi. Comprendre mutuso aza sous choc des fois ba dérapage à malobezalaka. To continuer na audio yoka audio ndenge ezokende 3 audio ezali après oyoka développement. Na biboya yo papa osali mwana boye ozala modi vina yo mobimba tozala mois de mars jour à mikolo ba mama yo sali mwana bo soki ozana ozala modi jour vina yo mobimba loba wuti na nzota basi te soki biso to bimiso na mokili biso to kema yo biso to yoka ba passe pour na ko bimiso na mokili papa kokisa ta 50 soki ozala 50 kokisa ta 60 to tala yo nzamba za juste pona niki ndoki tina niveau oyo banduta ba mame komi lokama kayabu tongo midi poko banduta ba mame tandami wana pona niki ndoki tina minute na niveau oyo eza malamu te na maya miso zo kitangai likolo na yo papa osali makamba boye ba mamba lelaka pamba te to modiri yo vino mobimba okobonga te na vina yo papa obana ko viola kaka batu obana ko kufa mbesini tufia mama na yo mutasaka boete oza nyama oza mutu te okona ko violer mwana 3 ans sentiment no koyoka na mwana 3 ans sentiment ni no koyoka na mwana 3 ans lengi ni mwana wana zana ngo basi bazana moye bele soko oza na mboka liso na Kinshasa soki na Angola soki wapi basi bazana moye bele pona niki ndoki tina niveau oyo pona nini boye na oki motima pasi na leli pona nini bona kalisi mwana nanga mukie so basali ye bongo na mwana nanga 4 ans so basali ye bongo pona niki ndoki tina niveau oyo be mama na yo tufi na yo eloko alo laleli mwana oyo etelemaka sute vina yo mobimba eloko ane lala etelema sute likambango nini bamama komi loka makaya butongo midi pokwa valeur esili bamama na tobotaka bino tomonaka pasi pourquoi bozosala biso boye bozosala biso mitema pasi boye bolingi nini tokufaka tokufa bino botikalaka nzamba okofondre bino ebe mama na yo tufe mama na yo papa osali mwana bozala modi vina yo mobena lakeli yo mabe eloko ne bana kotelema sute vina yo baby mama na yo nyama. Toujours bozala na esprit ya ko comprendre ndenge ba mama ba réagir parce que vidéo on a zoé bisayo soko tali vidéo oyo ko piquer crise eza ba mama musu ba ko ka choc te eza ba mama musu ba ko ka te surtout ba mama o ba boti bana basi soko tali vidéo oyo ko piquer crise yo kufi to ka dernière audio ibongo to ke na développement ya suka po ezala bien makasi landa non ozomona babo kwa bo mwana to bota na bo mwana bana na bisu na bo mwana wana zaki kwa bo mwana ndina sadi na mobali na nga boye na kokisu kondima kutu buzoba na sude kingala tika mobali na nga oyo na kisu ko lukasu mobali musu na sala ko na boti na 3 mibali na koko sala ngo atana ndoto na ko sala ngo sute na ko sala ngo te ata kutu ko bende nezali ata nini papa na ko yebiso ka soko linginga sute pome ezate kasi kene ko luka mwasi mususu ngala ko tika na oboko la bana na ngai to boti mibala mitema mala bazali mais 100% mibali 95% mitema mabe 5% ni baza bien ozomona biso fana ana poto mona oke musala boy mobala bana zinga maka zuta internet mibali basala ka te mona ka mobali mususu mona sala ka te musane ko lia chômage vraiment makambo ba chômage zama ma basi zama ma mibali te mais ana poto makambo ko ko sala sozana mwana jeune fille alors que mobali zo bendele déjà boule donc so basali muke azo lia chômage pour ntango yoko bati ko sala mwana wana ngaso na kutio likola mwana na nga mwasi to ko sila na okitoko vraiment toko sila na na kitoko vraiment en tout cas nazana kanda makasi ni nazabu nazana kanda makasi yaya na pongi kute kata ninga na wuti da musana za fatigué na buzobo la moni susu le skatinga na pongi poni ki ndoki na niveau o boko saka basi bo pona niki ndoki na niveau o mwana to sentiment ni yoka sentiment ni yoka botonda ka te mibali botonda ka te mibali o nini po esala miso na Afrique na zo mona so na ite soki wapi soki na poto makambolo biso ndongo to marché penza awa eza en sens te imbécile mo be idiot mo ba mobali donc na ite soki za kulune soki nino ko sala mwana mukebongo oko kufa na sa pongi imbécile
tufi ya mama la yo nyama pour ko sa ba passe boy ko sa ba passe te bino mama bo kana ko linga ki o mulika buko bengani mobile ndako okuluka mobile mususu ba conséquence ngoyo Because mobile na ko linga wana yaza ado eloko nezo asoki ezo asire yo aza ko aza malamu ko lika mobile yo bengani eloko nezo asire yo eloko nezo asire yo mama zoba bozo ko linga mibale bozo lalela bilo bala bozo continuer ko linga mibale. Voilà, donc tu dernière audio tu yoka bon auto qui est en développement bande ko na ngai bo tu yoka ye tu yango awa salinga passe naza moboti eleki pasi mingi mama o soki basali nini soki lokoli ne bibi na nzota mwana vraiment tout kopesa bana na biso pas n'importe qui o tonto e atie mwana na ba jamba mimi mwana bolinga eloko yo te éviter nos enfants na ba tonto bayaka na bandako botika ko matisa n'importe qui na ndako o tonto il est venu voir les enfants arrêtez botika botala mokili ndenge za mabe botala mwana bata moke niveau basali mwana bata 3 za bandeko motema nini oyo mibali baza bando qu'il faut pas faire confiance aux hommes, ils sont très très dangereux okoza motema mabe jusqu'à ce point bonenge nini ata nzamba pimelio mabota atozo simba mwana te atoza na bana te pona nini motema mabe ya niveau aboye eleki pasi likambo eleki pasi eleki pasi nzamba lola yesu kitosala ye nzambe motema mabe yango egri yango mokili ekomi nango ya modele nini ya boye vraiment tia longola bilamba tia mata likolo tia banda kolala mwana bata mokie boye akanisaki nini abulaki nini mpo mama mwana asalaki ye nini pesa moninga pasi ya vi boye ata bakangi ye ata babomi ye mwana tikali ka boye leki pasi ezangisina kimia video oyo non moto motema mabe bandeko non c'est trop. Tout succès on ndengwana parce que ça fait choc atanga mona okoko supporter en côté et loni nangana lo banakat eza mawa pass komona mambo ezo sala mana mokili actuellement okine ba mama nyosu ba lobi c'est-à-dire dire par rapport ya choc ya vidéo wana par rapport ya choc ya komona ndenge mwana wana ba babysitter ndenge vie ya mwana eke c'est-à-dire ceux qui natali vidéo wana bien c'est-à-dire mwana wana mobali wana pasola ye akima batongi mwana esimbite et sali lokola comment dirais-je et comme loko a cancer comment na okiko expliquer yo et bimi loko a cancer ou bien ezui déjà infection c'est-à-dire eloko a mwana e bonzani comprendre ce kana za eloko a mwana e bonzani c'est-à-dire mwana tanga ba terme wana na français ezate et bima propreté bon yoraka ande na oloboza mwasi elo na olobo comprendre ande na oloba c'est-à-dire eloko a mwana e bonzani et bimi libanda et simbi lisusu te eboti musuni mususu libanda mwana ya 3 ans c'est-à-dire ndenge mwana wana zo ganga balati ba gants je crois na hôpital munganga zo fungola nzoto na epo batala exactement nini ba okiko sala po ba luka solution yaya na ebite soki ba kokata musuni wana yaya na ebite soki ba kosala ndenge nini et puis soki infection e quotidienne eloko mwana wana ndenge emona na bongo ekiko causer liwa ya mwana wana. Non, non, kokoloba mambo te, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça dit, moi, on a eu infection, dans nzoto na ye ya kimwasi, et l'oko na ye ya kimwasi et mimi banda, et vimbi, c'est-à-dire, comment je peux expliquer? Si on a qu'un en français, et bima bien, te pour ba terme, on est aux moins clair na français, pour boza na facilité à comprendre. Pour na lingala na ebite na benga, on est pe na bengi na lingala, scandale lisusu. Donc, yaya, et l'oko salami wana mwana oyo ya mwasi, mobali ya mama nde asui mwana oyo anyati ye ngibi apanzi ye akimi mobali akima baota na sima mwana eloko esi epanzana bakende na mwana hôpital ndenge na landi déclaration ya mama lobi bazotonga bazofungola bazotonga ezopasuka c'est-à-dire ezalaki batongi mwana mais kotonga batongaki esimbite epesi je ne sais pas infection
je ne sais pas ce qui na obenga ngo cancer na ebi na nga tende ni oki koloba koto wana nga na tali vidéo na koki otala te mwana zo ganga yaya mwana 3 mois yaya wana ndoki to muta mobimba esali mawa yoka na salaki ba émission msu ya koloba oyo aza kutu mwana mwasi aza na 3 ans basuye mais na otu ko sala émission msu tour eleki ya bébé ya 5 à 6 mois max 5 mois bébé a mobali tata mukolo akangi bébé a mobali azo soye tata akangi bébé ya mwana mobali azo kote ngibi na sima na otu sala l'émission eleki eza na ligne bato batala ki bayebi qu'est-ce que je veux dire par là yokande ba olela mwana c'est-à-dire maman zala prudente na bana no ya basi même pas ya basi même ya mibali zala prudente maman même pas seulement les mamans et nous les papas to zala prudent na bana mutako bebe selo mwana oyebite soki tozongi mwa sima oyebiso toke na bamboka poto ndenge toza bino bato bobengana na mibali na bandako pona kolukoza la soi disant ndenge bolobaka femme seule po ozwaka mbongo bana oui eza mabete eza bien mais ba conséquence yango oyo ke ekuta na ye oyebi mutema na eti eza mibali nyonso te il faut faire l'exception oyo kokendo kuta na ye oyebi te muta bebisi mwana ne eza mutabota eti ya na sala ba émission ebele na lobaka boye mwana na yo eza oyo aza na makila na onde mwana oyo botita ya mwana te même mwana leki na yo aza mwana yo te ndimelo na lobi mwana na yo eza oyo bimisi na makilano mais par contre na ba msuba bimisa bana bango na makilana bango moko ba swa bana na bango clair et net rien que la vérité c'est-à-dire na nyonso wana sengel to zala kaka prudente yaya bobengana mibali na bandako obengana mobali okotika la pe yo mongo te posa nzoto ezotinda o toujours obengana mobali okovanda pe ki femme sel angote o yakota mabe lelo Jean Paul akoti lobi Claude akoti lobi Patrick lobi msusoye voilà à quoi sert ya kokabwana so omoni ko kovanda yo morote tala ba conséquences ezonga toujours na bana divorcé ou bien divorce conséquences ezaka toujours bana et sali mawapasi na soni na koki kolobela vidéo oyo te na koki kolobela ba audio oyo te ngamo naza choqué kotala image yona lingaki yoyo ka audio yaya tozwa maele lo ni tuinga toloba na kati en général un mot clé batelaka bana yebaka mwana aza wapi ba mama msoko mona tiki mwana kesaka na même on a poto depuis mwana bande ko tourner immeuble mobimba abandaka depuis na premier niveau tina niveau asuka ayebi ba porte nyonso akotaka ba négligence eza na ba mama même ba mama poto tout ça ba même négligence bien que makambo esalami na poto te c'est en Afrique mais même na poto to mona ba mama msu mwana ya mwasi depuis abimaki na ndenga oya okota mama za kunate or que na sima nango tongo yo sukelo kwa be trop tard via mwana basi ba bébé si bébé o ya 3 ans ndenge na tali nzoto na ende na moni eloko na ebimi ndengo wana na tuni question boye bakokata yango ou bien bakotonga yango kaka ndengo wana ou bien kotikala na morceau ya musuni ebima ye libanda ndengo wana yaya na suki ndengo wana moyena loba su ezate soko talinga mba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV otala ba réalité soko za na histoire vrai sujet numéro na ngango wana gravé na WhatsApp benganga pesa biso sujet pesa problème na yo to lobelango o ekomelu ekomela batu mususte ndenge komi na mwana esalameli mwana ya mama oyo yango toye koyebisa yo yozwa maele soki opoza na problème ekomela oza na problème ezo nuire yo benga des shows Denar TV pesa biso sujet pesa lisolo to lobelango ekosala bien aimez votre émission commentez partagez ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.